Capage TV. Capage TV. Amen. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Donc, il y a un par là, tu dois comprendre que Fali Sogazé élevé, c'est Dieu. Même faire et Sogazé élevé, c'est Dieu. Même vient le président l'élévation vient de l'Éternel. Mais bon, tout basé élevé, non? Parce que ngana koyo qu'on dit jamais que Moutamoukilas en a pouvoir autombola. C'est ça. Sans que Nzamba loba. À quoi ça sert totalement na ba belle voiture, ba Jeep, ma kamamine mais lobo au continue felo. C'est grave. Oyebi ngana imanje mwaliwa. Batu tuba e baraka ay frère Clovis oh liwa e kotato la suka ya bomo ina moto yango bakumisa kate soki moto na kuvite poto yebite basekele nyoso e kobima yango tolo baka mingi soki moto na kuvite poto yebite basekele nyoso e kobima oh liwa mama e yebi mbongo te e yebi Kinshasa teo. Imagine-toi un jour fais que lali ba bien wana nyoto zaki na ngwe kinde wapi c'est ça ya to za bien na mukili mama bolimbi sanga langage bolumbo bande ko bomba batu ba mona te bomba kango ata mupende ba mona te mais jour wana batu ba ko sukulo oyebite batu ba pasoli yana to banga nzambe mama to banga nzambe to zala bien nzembo wana elobi grand frère président na biso Patrice Tanga moni ngabi frère Clovis yo foli nzambe mingi ngabi po anini abe moni na Kisasa yana banzembo ebetaka tous les jours ba betaka ngo abi nzembo no liwa tous les jours ba betaka tous les jours abi ba betaka partout monde entier ngabi bon abi oui nzembo na liwa ba betango ozo inanga pona nini donc dino la bi nzembo na ye yemba ngonon yemba ngonon ozanzambe na matela bangumba ozanzambe na tumbela bambeka pona yo babengana ngai na ndako pona yo baninga babwakisa ngai ozanzambe na matela bangumba ozanzambo yo na tumbela bambeka pona yo babengana ngai na ndako pona yo papa na ngai yakufa lelo balo sambo na ngai akala Yesu biyano na tango na kanate nzambo sutukisi ngai ya opesi ngalo yembo yako yemba biboso abacholi na ngai fote na ngai eza wapie mabe na ngai eza nini mabe na ngai eza nini bozo ina ngapo nini papa dino lazo ina ngapo nani po bien zembo évidemment vous aurez la parole ouais bisous de ça na ba parole bon nalinga dino la mingi c'est un bon comédien ouais mais c'est un bon on est quand même bon au moni lelo mutu to linga za na actualité OK ya mwana lelo ba mingi bazo so sous tenté ya kovanda kotanga ka Bible ndenge zalaka o remarquer banze mo mingi c'est pas pour critiquer mais tolo ba be fait ouais donc o remarquer banze mo mingi lelo autant oyo kanzi mo di début à la fin ça na verset biblique té et alors quoi tu copies cet exemple na symbolier misona na ngomba et ça verset et ça je lève les yeux vers les montagnes papa metabimbaki et ça ka verset wana. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï.
Séminaire biblique na église Nabiso cité Bethel. En tout cas, thème Nabiso Izali. Quelle attitude pour l'église dans un monde en pleine révolution? Du 17 au 22 octobre, de 17h à 19h. En tout cas, Banana Nzambe Nyonso. Tu as invité Bino pour la thème et pour faire évoluer Biso Banana Nzambe. Oza losambi la cité Bethel. Oza la yo lingi koya pour la koyeba bakambu ya sika. En tout cas, Biso Nyonso Banana Nzambe. Tokutani wana du 17 au 22 octobre, de 17h à 19h, l'église cité Bethel pour un séminaire biblique Oyo Ezo Banda Banana Nzambe. Nzambe ya pambola bino et puis boye malamu. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standards, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Layel, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Layel à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. tosunga bana oyo okota likambo oko bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame milasalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela tu mame milipasa aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polo bilengi mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa livre benga ye mpenza ya kosite te somoni ana te kende mbala moko bibele lobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe arobe mangato pambola nzambe. Donc soki bana nzamba pesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola bafuta la biso pe kitoko ba o balinga monoko na bango comme le moi rose beaucoup me costi sa petite soda pour ko pepsa monoko te rite beauté ay biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça rite beauté au sana pizza ba produit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta
sozo pakola mafuta oyo ozwi sérum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola yango nazo recommande bino bagamme ya Ritz Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Ritz Beauté. Ritz Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. À bas la perception technique de guerre. Collègue en dako na cher te batie $20 000 100. Combien kate? Oza na 200 300 500 dako fait au fele. Oya ko chate me place mabe bandako to mona mabe na kala loto lu to lula. À bas la zo pesa bino assurance ya vie boyoka. To ya jamais na lokuta. Jamais. Oh. Sauter à et arrêter. Ma place va bien. Et ça place to comment étouffer kala te. Soko ngozo ndako na télécom na menkaou na maluku na moins cher. Abala groupe azana na pona bino. Balobi pe nyonso dikute. Batimbali pe ke pesa na pasi pesa kanda munda. Kopi nyonso ko beta soko tane konte ko simba. Kalikile babaro yo kota mbongo bebisa. Bakasi. Zwango sela ngo shema 4 remorque telema mutalangwa yo. Tika boy. Bana kisa de recherche yango yo. Biso to ala tara na biso. Wana soke to pangwe ko sakate na bala. Botena ba lundi na biso nyonso ya Capage télévision. Merci na kolanda chaîne Oyo. Bozo partager l'émission na biso bobi qui actualité à frère Clovis. Mako les amoko en tout cas, il paraît-il que Nzembo ya yembi eza yete. Eza yete. Eza yete, eza Ginola. To yambaki Batista, to yambi Ginola. Pona ka Nzembo wana lava na bi kena okanga yo kaka oyo ndo mtoteka Nzembo mais na vous avez qui a besoin ya frère Clovis yemoko to beta masolo ya ba titre oyo ya sur le marché alobi la actualité na epo azara mingi ata azara mingi na poto mais awa nenga yaki bo umeli malgré conférence de presse mais na ba ki fallait yemoko pe aya na plateau to yoka ye po batebele bayoka kaye mais après na Capage télévision to réinitialiser les sous poto ye ba projet et puis misala zo sala ezandenge nini to betane masolo ya écriture ya bana na nzambi po échanger mais ya izongisa ki biso lisusu na écriture ya ba papa Charles Mumbaya po Nzembo ya liwa ebetama mais ya bima ki pena na titre wana ya Nzembo ya liwa aza a pembe na biso avant to banda donc c'est à to prier ouais après to banda émission. Merci beaucoup na prière autour ça là parce que et le gagnon tout récite nango c'est la prière. Ouais. To bondeli nzambe o za nzambe na lola. Nzambe o le biete loko mon côté ko ko sala masoki yo nzambe o permettre yango te. Amen. Yo yebaki ke Adam akolia kamboma. Amen. Yawe nzambe to tike mission dans tes saintes mains. Zala e bandeli pe suka émission. Émission to ko sala pour édifier bateau bazali bosso écran baza kolanda biso émission to yoko sala ngo pe pona ko rendre grâce et pana yo pesi biso paiement o ba mingi lelo parfois ba l'équipe biso na ba mbongo ba mingi parfois ba na ba docteur plus spécialisé mais parfois ba ju grâce ya ko telema pe ko tambola ndenge biso toza ko tambola te yango na soit béni na émission oyo bo pambola mape bino nyoto bokola émission nzambe oyo ngai na sambelaka apambola bino dans le nom de Jésus et puis sans oublier le quoi liloba ya mosakoli émission elandi biso ya mbibiso et pambolama et que encore de l'avant parce que émission ils ont permettre que bana nanda ku batata ba maman ba pambolama à travers makambo et les carans émission soyez bénis dans le nom de Jésus amen amen boye malamu papa na Capage télévision na assure to yambaki mwa bandiko na biso ya maboke to yambaki Ginola to yambaki Batista ezoloba mapona likambo ya Nzembo entre parenthèses dans tout dans la rate ya émission mais oyoki quand même ndenge na lobeli likambo ya écriture yo moko mona ndenge ni Nzembo o to bengaka chrétien ya lobi na ya lelo o bino nyonso bozali ko bimisa. Merci beaucoup, Maman Capage. Premièrement, merci pour l'invitation. Oui, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et réponse est simple et facile. Au moni, critique, écriture, il y a Kalana, les appareils. Au moni, quand les alliés sont au salanzé, moi, j'ai inspiration au gouvernement de tant qu'au temps la Bible, tant qu'on s'inspire dans Babylone et puis au construire Nzembo Mobimba. Il y a des gens qui ont par exemple, même Yanga et toi, mais dans le monde, il y a les lots, qui
makelelo ezani ni ba style au bato bazo beta avant ici style bien mélodie kitoko et puis ça va ça roule et on a pe banze momingi bozo mona ezo ça so ba 2 ans ya succès bato ba eleki na autre chose donc écriture eza sous pareil. Voilà, ils ont dit un langage biblique est changé. Non, langage biblique est changé. Distraction côté pe mwanda buna. Nana ba parolier, nana ba sai nanza me bongo. Distraction côté ezaka lelo ba yembi mingi lelo balin ko bazo soit tenté ya kotanga Bible mingi. Parce que l'inspiration ou l'équipe d'inspiration c'est la Bible. Parce que nous les chrétiens, ceux qui aujourd'hui on pratique on pratique l'évangile, c'est par rapport à la Bible. La Bible est des sources et inspirations à Bisso. Donc, il y a un lelo, mingi, bazo soit sous tenté à vendre la Bible n'engezalaka. Vous remarquez banze mo mingi, c'est pas pour critiquer mais tolo ba fait. Donc vous remarquez banze mo mingi lelo, autant oyo kanzi mo di début à la fin ça un verset biblique. Et alors quoi to copier cet exemple, na symbolier misona na ngomba, et un verset. Et ça, je lève les yeux vers les montagnes. Papa Metabimbaki. Et ça, verset wana. To zuango, to komisi yango nini. Parce que verset wana est pambola bato des années. Donc, lelo, bato ming ba négliger un peu autant la Bible. C'est ça qui fait makambo za lelo bato. Ndengwana quoi. Et tozo kene na vraiment bien. To moni na kati ya évangélisation. Mingi pona ba le kapé bo ezara moi pasi siko ezara ndenge ba émission ezara ya ko kabula. Bino ba mission chrétienne bo pona ka ba émission chrétienne ba chaîne chrétienne. To nzambe ayaki nde pona ba sumu ki faut le ka place nyonso yo évangile ko ki ko yo kama. Maman kapati. Et le connaît maman la piège. Donc les problèmes ezali ngai na ko répondre te pona baninga. Parce que moni pona ngamoko moko. Bon ngai penza pour monsieur les orientation à pasteur musu pe orientation ya bureau na ye. Voilà. Ba mutu bazo orienter. Non. Parce que kuna te boy. Mais ngai premièrement ngana mona kenza baza passe partout. Au moni ceux qui ezaki na ba pagan otende so ya kité. Vraiment. Parce que la Bible dit il était venu pour les siens l'ont rejeté ndatel miso pa na biso tozaki ba païen. Donc Dieu est venu pour les païens nga pona ngai nazarana ba camarade ya ba il y a des musiciens mukili, il y a des camarades nyonso dans la vie. Donc ngai na pona raté que émission na ka ba chrétien ba ke na ngai partout o ba sala que émission bien. Nazawana parce que ezan ba place mususu ba chrétien ba landaraté ba païen ba landaka c'est mieux que yo chrétien qui ne kuna po ba païen wana ba yo que évangile ba comprendre que Dieu est réel. Donc voilà. Merci. On sait combien des années la photo déjà? 23 ans. Waouh. Comment yara mikolo to yara déjà. Bon, na liboso na bando ya souvent tant nzembo René je venais souvent ba invitation belé. Mais et au sala que na l'église ba concert pe hein. Tel que boulevard et à Triomphal, na beta en 2012, ciné police tango ezalaki tout ça. Grand hôtel aussi. Donc mais à partir il y a 2014 ndena esu qui ça c'était Tisco. Donc voilà. Changement ni omoni. Na moni qui ça s'est changé hein. Et là, quand on a une vie sociale, il y a qui ça tout comme on a un magasin minene, il y a une place où on côté na sentir vraiment na poto. Na vandi na les biens, na joué entrecôte, frites na linga kolia na poto. Franchement, de ces côtés-là, je suis vraiment content. Et puis ma kamanzambe est évolué na ba sens belé. Les autres comme on a l'église presque tout et comme on a un instrument bien, les musiciens bazara toujours. Donc ma cambo belé évolué comparable et puis service social banzélé comme bien les autres comme on tamboula bien na ba voiture, les bossés zaiki soza na jeep to ko tamboula bien mais les autres tout le monde est tranquille. Au fur et à mesure bazo bongusanya soana. Ils ont vraiment bien. Na l'église il y a poto. Ba dimba offrande de marchandise parce que na ebi ko qui solo pe pasteur Bostra. On dirait oui. Et marchandise nini vraiment kuna ba pasteur peut passer la paix quand même ba soutenir la paix ba ndimi na kati église to ezara bon yo na tio na kati on a te juger mais offrande et paix ça milara nini ba pambola rapenza so ba pambola ouais. Et dépendant de l'église, il y a une église qui peut pas s'arrêter. Parce que nous avons solo depuis longtemps.
Il y a une église répartition des offrandes dans une église et ça par rapport à visionnaire de l'église. Moi étant chrétien, étant évangéliste, pour moi les offrandes c'est pour l'église, ça reste à l'église. Les dîmes c'est pour les pasteurs. Parce que nous avons dit que le salaire de pasteur. Donc voilà. Et puis dans l'église, nous avons une offrande spéciale où parfois appel des fonds. Parce que l'appel des fonds, même Moïse sur la Bible, ça l'appel des fonds. Israël, donc il y a des appels de fonds. Mais bon, on est uniquement soit pour nous salamoko l'église. Mais bon, il y a pasteur dans l'église et ça juste la badim. Offrande. Offrande c'est pour l'église. Ça reste à l'église. Oui, on a besoin de l'église, pas pour les pasteurs. Mais bon, Nzamba Sunga, c'est pas pour critiquer, mais les pasteurs, sur les lobes, comme un bon offrande, na poche naïe. Surtout appel de fonds. Ouais. Belé. Que Dieu nous aide. Ok. Merci, frère Nabiso Clovis Makola. Chaîne les années. Clovis Makola TV. Boba page officielle. Page nanga Clovis Makola officiel, Instagram Clovis Makola officiel. TikTok au côté. TikTok na kota mikolo Clovis Makola l'oiseau du jour. L'oiseau du jour. Pourquoi l'oiseau du jour? L'oiseau du jour parce que il y a un pasteur en Angola qui appelle ça en Combo Anabike, aux ana grâce moko. Il y a ma casse. Il y a poto d'Angola. Il y a poto d'Angola. Il y a 3 ans d'Angola. Donc, ils allaient en Angola. Ils allaient en Mboka. Il y a formation. Il y a le premier album. Donc, construire en Angola. Donc, vraiment, il y a en Angola, il y a un portugais, lingala. Donc, Van ça peut portugais. Na Van ça ma casse, mais na Van ça portugais. Na lobango bien vraiment. Bon anglais. Donc, anglais non. Anglais na lobaga, mais pas couramment. Na lobaga na yoka très bien mais pas couramment. Donc angolais na mboka na ngai. Donc c'est un peu ça. Et intégration na poto ndenge nini? Intégration na poto mama kapachi. Yo amayele makasi fona olingi poto makasi. Te na lingi poto te na linga ce qu'on a découvrir par rapport à Batbauta Kuna. Par rapport à Batbauta Kuna. Bon, et là, on a l'oiseau du jour, celui qui a la grâce pour recevoir le grand soleil qui est le Christ. Parce que Jean-Baptiste a ce ministère, il y a l'oiseau. Jean-Baptiste n'est pas venu à Christ. Donc, donc, la grâce a bateau bandimi bayamba le grand soleil qui est le Christ. Maintenant, intégration à poto intégration à poto lelo Mundele endurcir en donc ne biso na Paris avant ils soko yé au boaki na ngunda na yo bandi vi na melelo bakomi ko luka bato batanga premièrement otanga po o e bako s'exprimer un peu mieux na français ko komango moi bien pour na oye banini et puis ba la so ba valeur ya France. C'est ça l'intégration. France c'est ça kaboy, France c'est ça kaboy l'hymne national, tout ça donc intégration bandanga ndingwana malem betikino comme une totalité intégration. Ouais. Environnement na biso la mususu to na tunyo mambo intégration pour la koyeba et surtout ba mususu o bazali ba congolais et puis ba chrétien o ba singeli peut-être la mususu ba ya na ba mentalité moko boye to zo rango vraiment te vraiment na mususu moto na nzambe mais au moins surtout va na mindele ce qu'on a copié au moins après ah mon toi va na mindele mais comment un peu rare oye ba ke oya uti poto oya uti mboka oya uti boye tous préférer que oya uti mboka za na maturité oya uti mboka za vraiment na ba biloko moko boye po mundele aza mundele mais un mot za na bo nzambe ça veut dire respect de l'homme respect d'autrui ba biloko nyonso wana o to monaka ezalaka vraiment te. Est-ce que frère Clovis civisme peut un jour éducation. Oui, normalement, normalement, Bible lobby, la nature ne vous enseigne-t-il vraiment? Parce que il y a un bandit c'est basé bibliquement, mais c'est basé aussi sur la nature. Donc c'est pas mauvais un chrétien pour n'angai, c'est pas mauvais de chanter. Dans la vie chrétienne que mutunatongo foyeba c'est ça qu'il faut salaboui parce que notre devoir à part spiritualité est à enseigner la masse. Donc parce que les lots ceux qui naïe na émission na bandi ko loba cigarette eza boy bonaboy et ana batumusu ba Hollande exemple wana
ceux qui peuvent aller une émission na bani ko pesa pe batuke non moni se ozo mais la cigarette et ça mabé parce que un jour au risque soit cancer des poumons au risque voilà nazo sani nazo éduquer batu ya pe na batu musu pe avant frère Clovis so eloko alobi et kotinga donc ngai po na ngeza mabé ça bien pour enseigner beaucoup de gens. Parce que même na banze mumsu to imbara les aracivite mais ça aussi un conseil d'étant ce qui liwa mbaki mbongwe ne papa na ngaku fakite oh liwa voilà les bibliothèques les bibliothèques ouais donc voilà c'est un peu ça na moi on peut ça qui qui appelle na papa na biso frère Patrice Ngouisoko et là on y on a il y a spécial et pas parce que ma pasteur Croiseville. Vraiment, merci beaucoup. On apprécie déjà président. Bonjour. Manqué va congolais va comprendre un message à bonjour. Et là quand on casse na mon pas papa Patrice premièrement ils a bon Nzambe. Au moins musique ya Nzambe lelo depuis to bandati lelo na vana na papa Patrice. To lianae. To passa ba moment na moné na busobate. OK. C'est quelqu'un qui est très droit. Au début on a ça qui conférence wana, on a que koutane. Et c'est un frère Clovis Nagoya. Oui, je vois que nous avons moi si na bana na aéroport, mais embouteillage, andimi pour louer voiture sur zongi pour albina pesa qui ferait Clovis parole d'honneur, maman kende nzamba batela bino, batande ngona bazamingité donc le quoi les bosso na mona pane les abonzambe et puis respect de l'évangile. OK. Nzamba pambolai. OK. Ouais. Et na poto sambela na église ni? Na poto na sambela kana assemblée des saints et puis na sambela ka et pas il y a les prophètes Kanassan. Vous avez des églises? Non, des églises. Pourquoi? Le pasteur, il y a Congolais, il y a bon côté, il y a mon dieu poto comme ça. Mon dieu nani? Tenga ali mon dieu Yesu. Ouais, mais na kendaka po bana nzambe bana posa na ngai. OK. Donc ba bengsa ngai donc voilà. Voilà, mais d'ici là, on a déjà église dans l'AIP. Yo pour le roi ba Moisimbi, d'abord papa, d'abord Toms, on a dit Nzamba pambola ngo esika bazali mais na la le coloté mais zai Nzamba ça lui appelle. Ah ça là déjà appelle depuis kala pour na te ya rapide déjà. OK. Mais Nzamba tsenga na mutema pour na déjà na bana. Même frère là va to yembi nae. Aza oila na ngani mat. Là baza mwana nga ya kondima na mema na prière. OK. Donc na prière na frère là va na moi sinae. Nous avons na prière chaque mardi, jeudi, na dimanche. OK. Ouais. Donc voilà, pourquoi on a Céline non, on a Céline ngai ouais. Donc nous avons na bango bayaka donc yo pe nazo invité. Et ça m'a bête. T'es prière na ligne. Ah, en ligne la conférence. Oui, la conférence aux attend à prier. Ah, c'est bien. Parce que moi ni mukili lelo. Batum su ba mona mama kapachi lelo. Mais ba yebi ba sacrifice au salagati. Marquage. Ba yebi ni nte mais et longa ya mutuni tout aux à la païen aux à la chrétien Nzambe. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais l'élévation vient de l'Éternel. Donc il y a un par là tu dois comprendre que fallait se gazer élevé c'est Dieu. Même faire et se gazer élevé c'est Dieu. Même vient en aïe le président l'élévation vient de l'Éternel. Mais bango tout basé élevé non? Parce que ngana koyo kondima jamais que muto mukila za na pouvoir otombola muto. C'est ça. Sans que nzamba lobali loba. Oyebi nzamba zaki na posa pambola apambola Job. Bible lobi diable parcourait. Diable abane ko leka nzambe ne muta benga kiye. Habite ta vie mon serviteur Job. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ayebi se kende bebisa biloko nene ko simba molimo na été. Mais après Job a saini a pas mola maki 2 fois plus. Donc par là nous comprenons que la bénédiction tout ce qu'on peut en avoir c'est Dieu. C'est Dieu qui permet. Mutu même okena ndako nganga. Na beta bino lisolo. Ezana ndeko mobo to kolane ensemble. Abeta pe musique na mboko ayebani. Mais na otanga kombote vraiment. Ndeko wana tanga banaki bakeina bake ozwakisi na ndako nganga. Bakoti boipan tant bakoti bo nganga bengana batu tout bayaka na ye abibino tout bobima na tika kana yo atuni nganga le basisi nganga ebisi abi parce que bango wana nyoto bazana betoile te ata baluki ngangwa leki batu nyoto ko bazolote mais yo za étoile ya wana yo tikala donc voilà maintenant na chaque étoile wana c'est Dieu donc voilà
Vraiment. Merci en tout cas, frère Clovis. Oh, yamba non, nzamene ni salamande. Na menza menga ba no yemba na chorale. OK. Na yemba na chorale. Na yemba na ngai kaka mais on a Angola, tu na Kisasa penza. OK. Mais un jour il y a un pasteur Moukadi à Théa évangile, à Théa vraiment sur le Christ. Dès par là j'ai compris que tout passera. OK. Ouais, na bongo motema. Bongola kamtema bongo. Na bongola motema. Pour un message extraordinaire au yoka. Na yoka. Oyebi ngana lobaka mama Kapachi. À quoi ça sert de gagner tout et de perdre ton âme? À quoi ça sert totalement na ba belle voiture, ba Jeep, makama minene minene mais lobo okotino li felo. C'est grave. Oyebi ngana imanje mwaliwa. Batu tout ba e baraka. Ay frère Clovis, oh liwa e kotato la. Suka ya bomo ina moto. Yango ba kumisa kate. Soki moto na kuvite. Poto yebite basekele nyoso e kobima. Yango tolo baka mingi. Soki moto na kuvite. Poto yebite basekele nyoso e kobima. Oh liwa mamai. E yebi mbongote. E yebi Kinshasa teo. Imagine-toi un jour ce que lali. Ba bien wana nyoto zaki na ngwekinde wapi. C'est ça. Yana to za bien na mukili mama. Bolimbisa nga langage. Bolumbo bande ko bomba batu ba mona te bomba kango ata mupende ba mona te mais jour wana batu ba ko sukulo. Oyebite batu ba paso libo. Yana to banga nzambe mama, to banga nzambe to za la bien. Tout passera. Et là, on y a ça la somme pour comment inspiration ma casse bon pour dire bon on a pizza. Et là ça la somme parce que ça on a cimetière. Oui, lena bungisa papa na ngai, liboso nga na bungisa kana maman. Mais tant on a eu couper la papa, nazaki na 13 ans. Wow. Ouais, na 13 ans na bango bien ma casse. Nazaki na retraite l'église. Maman koufara déjà? Maman koufara na 6 ans. Wow. Papa na msa koufi na 13 ans. Tant a koufi yana na liwa nemba soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga akufa kite oh liwa eyebi mbongo te mama donc liwa eyebi bo papa na biso azali quand même na bozwi batu mingi bakendaka nga te papa na biso azali na bozwi mais ntango akufi nde toyei okoma na vie ya pasi mingi ezaka ouais mais papa na biso azali na bozwi mais ye kosala ke tovandi na retraite babengi biso babino papa na bino akufi douleur wana mama okoyeba pasi nango te donc il travaille petit kalanga yangona ngai na koka oyemba na ngana ba matanga te na yemba nzembo liwa mais na yemba te poso na koti na matanga kanza ngai belé kanza ngai yana tozala bien mama Kapachi tozala bien lobi to ebité mais Bible lobi laisser les passer au passé non laisser les morts aux morts ouais laisser les morts aux morts mais ils ont un carré muto azaka moto esalaka oyebi cimetière na kokende ya mutu akufi na kiwe mais na mona mde bembo kufi na oyemba oh liwa na kokate donc voilà yango na tozala bien bino bolanda biso na télé tozala bien lobi to ebité donc vraiment ouais lobi to ebité maman nzembo wana frère Clovis wana ya nzembo avina ngai te wana pizza chef de omoni nzembo wana elobi grand frère président na biso Patrice tanga moni ngai frère Clovis yo folinga nzambe mingi ngai bi po anini abe moni na Kisasa yana banzembo ebetaka tous les jours babetaka ngo abi nzembo na liwa tous les jours babetaka tous les jours abi babetaka ngo partout monde entier ngabi bon abi oui nzembo na liwa babetaka ngo. Donc voilà, la promotion. Même temps, moi, Denis Sassou Nguesso, Abalaka, le président Bongo Koufa, Babeta Nzembo wana, Babenga ngai na Kende Brazzaville na poto na kata, pona ki Nzembo wana. Deux Nzembo avina ngai. Vraiment. Ouais, ya Nzembo yo et marqua lelo carrière musicale na ngai. Na yemba banzembo. Te na ibarate kanga. OK. Mais le kanga et ana ba ngana la des fois na go beta na concert mais na lia kana nzimbo na ngali. Oui. Na lia wana. Donc nzambe penza sali ke nzimbo wana na se retrouver. Donc voilà. Frère Clovis, tout le monde a qui fait prédication il y a papa la Marcelo sans polémique mais pour dans mon akopé aux olympiques mambarolata mingi hein. Na la tielo comme malonga te ya malonga te mulata. Ah? Ulata yo poza mo bolimo papa o imba photo lo mola.
nalati nini atala nalati basket normal c'est presque dongi wana na makoto ah makapachi te mama nalati cameraman nalati nini nalati t-shirt jean nangala basket yo mo yebi ke e circular kwata nzembo liwana ndio okenda na costume mais oyembaka me ah maman Kapachi vraiment mais tout le monde qui va congolais va réagir ça qui est en tout cas là pour oyemba papa oyemba papa oyemba vie nanga penza kati. OK Papa oyemba vie nanga étant na vie nanga kati. Papa oyemba c'est un papa pour moi. Donc voilà, c'est vraiment un papa pour moi. Pourquoi na bien un papa? Parce que un jour na Luanda. Ouais. Na Luanda na 2006. Na utaki ki Luanda na Zobima, papa oui papa qui invité na Luanda Zobima. OK. Tu écoutes na salon d'honneur à Bengaï, mon fils vient. OK. Naïe, est-ce que tu sais encore la force de ta chanson? Moi j'ai dit papa quelle chanson? Abi la chanson de Liwa, l'importeur de la mort. J'ai dit papa je sais pas. Aïsinga mon fils Vandawana. Wana conseil à papa. OK. Il y en a que c'est mon vieux. Et puis un jour wana ya témoignage na okapa bato na Paris et na matanga moka munene bato ba vanda papa ba bengi DJ devant tout le monde na bibo cham nzemba mon fils Clovis. OK. Donc c'est un papa pour moi qui atikala na mutema nanga, il est gravé. Donc voilà. Et puis c'est un grand artiste de notre pays. Il a fait vraiment la fierté et les beaux temps de notre pays. Mais quand même avec sa génération. Bon, au moni message des qui incompris. Bon, ngana ko lo ba débat na bango na ngana ko kotangote eza bitumba na bango bitumbate mais ali au moni avant ko critiquer Moutoufoyo ka aussi la pensée pourquoi il a dit ça même batune balobi alobi bo alobi bo mais moi je le dirais seulement de tangai pona ngai papa wemba na moni lo ka bebisate papa wemba par contre à l'axibiso faut à la propre dans la vie. Nana ba vidéo monsieur papa wemba lobby que ndako yangolo tout ça bon. Mais le pasteur Marcelo c'est un grand homme de Dieu. Yayebi qu'est-ce qui lui a poussé? Donc voilà, mais moi je l'ai dit seulement que Dieu soit béni, je ne vais pas rentrer vraiment dedans dans ma kamwana pour ézoper la moto makasi. Vraiment. Venir à Kinshasa zaki pour la promotion pour la Nzembo, est-ce que Nzembo on a peneza yo? Nzembo on a écrit bon Nzembo yangate. Tiens, Dino la yaki Nzembo na yo yibi. Maman Kapachi. Dino la yaki abi Nzembo na penza na sali bino titre Nzembo. Bozo inanga pona ni. Ah donc Dino la bi Nzembo na ye. Yemba ngonon. Ah? Yemba ngonon. Ozanzambe na matela bangumba. Amen. Ozanzambe na tumbela bambeka. Pona yo babenga na ngai na ndakwe. Pona yo baninga babwakisa ngai. Ozanzambe na matela bangumba. Ozanzambo yo na tumbela bambeka. Pona yo babenga na ngai na ndakwe. Pona yo papa na ngai yakufa. Lelo balo sambo na ngai akala. Yezu biyano na tango na kanate. Nzambo sutukisi ngai ya. Opesi ngalo yembo ya koyemba. Biboso bacholi na ngai. Fote na ngai eza wapie. Mabe na ngai eza nini? Mabe na ngai eza nini? Vraiment. Ngai nasala kilo sambo na nkuku. Ye moka ya noli na miso bato. Ozo ina ngaboni ni Kapachi. Mbeba na ngai eza wapie. Ngai nazalise. Et puis na Nzembo wana na yembi. Bolekinga na kitokwe. Bolekinga na monzele mama nata ya kitoko kasi libala epesa melingai. Amen. Bolekinga na batitre, bolekinga na ba diplôme papa, bolekinga na expérience kasi mosala epesa melingai. Bozo inanga boni ni papa, Dino lazo inanga pona ni. Boy bien Nzembo. Bien vous aurez la parole hein. Ouais, bisous de ça n'a pas parlé. Bon, Nalinga Dino Lamingi, c'est un bon comédien. Ouais, mais c'est un bon, on est quand même. Bon, au moni lelo, mututo linga za en actualité. OK. Lelo, batu bako c'est le film. Bah c'est le film, bah créer le moi ça qui toque à bandi pe, mais à créer le film. Après Dino là c'est un bon comédien, et puis Dino là c'est un très. N'a pas c'est un bon quand c'est Dino là nzamba pas. Mais Baptiste a pas bien ça été témoin. Baptiste. Oh, mais Dino là bah pire na Baptiste. Ah. Oh,
Il évite que Batista na Gino la batumoko. Tika boy. Ah. Tala ngana za na papa lava na moni baon. Ba batumoko. Babila va mtaye na nzembo. Ah, mais na minutes auto za émission. Batista auto tinanga message. Na évite so na kola que son émission pour la bana nzambe ba mona. Quand même na kola que sa bana nzambe ba mona. Papa zula un téléphone. Batista tideli ngai. Donc na kolo baka ke nzamba pambola ba ndiko na ngai. Parfois ça peut pas bien et ça n'est pas bien oui voilà nzamba komisa mame nzembo za nzembo na ngai ouais titre ça comment titre yango Batista yeyo Batista bana nzambe yeyo pa mama kapati yeyo Batista ah donc voilà donc ndenge za wana album il y a 12 titres mais bana nzambe 12 hein 12 titres il y en a 10 titres il y en a 10 titres quand 10 il y a liboso ka so bandaki il y a liboso na bandaki ezaki na 9 OK nzembo ni wande il y a liwande et pesa makasi OK ouais mais nena yebisa bana nzambe j'aime beaucoup mon frère Ginola ouais donc Azam Mutu parfois il y a pas ça actualité nae donc voilà ndinga lelaki mais na obenge na opese quand même quelque chose et ça la bien faut na senti te même émission na ko benga c'est bolinga benga te obenge na benga na police donc bana nzambo moni mama kapati mutalibi na police donc voilà nzamba pambola nzembo ezanzembo na biso que Dieu nous avait inspiré donc voilà c'est un peu ça album il y en a 10 titres ouais tozongo wapi album eza facile na plateforme nyonso na plateforme nyonso et puis na lobabo nzamba pambola bandeko nyonso bosuma banzimo na plateforme na kende ko tala na moni vraiment que beaucoup de gens bosuma beza na 3e bato bosuma mingi bozo inanga pona nini yanga esimbi na Yesu nzambe na nzamba mosi vraiment nzamba pambola bino mais bosuma pe banzimo musu pe bo découvrir yango nzamba pambola na plateforme nyonso ezali et puis nzembo tozocha Gino la a lobiki ya nzembo na eza na YouTube bozo inanga pona ni boke boyoka comme ça na ebike Gino la apela nzembo na merci frère Clovis o lobana ba onyo so bazali kolanda yo ba beli ba problème en tout cas mikolo ba jeune bazo kufa trop eza rapport de bana banda côté mais en tout cas ba aussi là et tous un jeune frère on a vu ça pas bon ça qui moi aussi na Kyodo na été sur lui Kyodo moi ça qui ndao bota kufi ba jeune ma restu ba ba so mona ka bali a uto bota kufi et na évité so ko lendi sa peuple de Dieu ko isa bango nini et puis ko dédier bango nzembo nini na kati album o ko édifier bango lisusu et puis na ba onyo so balandi yo lo ba bango nini et puis to ko tia numéro de téléphone pour na ba contact nyonso. Et là, quand il na oyebisa bango eza na deux choses. Et là, quand il bosse d'abord to kangamana nzambe. Amen. To c'est la nzambe na ndenga bosolo. Amen. To c'est la nzambe te parce que na baloyenga ba master to tango mais to c'est la ndenga bosolo pour hériter le royaume des cieux. Amen. Pour nzambe ka mutu aza capable ya kolongola liwa. Et puis la deuxième des choses c'est de savoir comment vivre dans la vie. Amen. Omoni batu mingi lelo bazoko kufa avant pour la vie pressée. Surtout ça. Vie pressée et zoboma batebele. Donc tous essayer de se contenter na otozana mo. O nzamba pe se garder soko zangi. Lobi pe kozwa. Nzamba nzamba batu nyoso la Bible dit nzamba betaka mbula pona batu malamu et pona batu mabe. Et rappel na bajo musumbu les obeta na bandal mais na ngirangire les obeta te. Donc ezalaka. Donc tocha eliki na nzambe to tambula bien. To tambula bien. On a des choses pour naïf sabato et puis étant un homme de Dieu nzambe nangai asikola binonyo tout bato bo molimo na likufa ezali et puis mes condoléances nzembo na ko dédier les bino par rapport à moment au bozana ngoli on a dit que l'impolitesse de la mort et ça bino déjà bien mais boyo kapé bozo inanga pona nini bo comprendre que nzambe wana o to bondela lo sambo akala aza toujours na bon moi parce que nzamba ya no la bisaka lo sambo bosani o bondela ngoli mais après 2 ans 3 ans ka ya ngwana da boyo kanzembo wana bozo inanga pona nini bo comprendre que banguna na bino bazana sama kona bino et puis na oyebi sabato nyoto bolandi biso que Dieu vous bénisse nzamba pambola bino liloba nanga suki zaka moko bo consommer album oyo je suis le choix de Dieu et puis bo s'abonner sur notre chaîne Clovis Makola TV et puis na ba page na biso Clovis Makola officiel nzamba ko pambola bino et simbi puis bo c'est la biso ba vidéo bien mama kapach na lobby penda devant tes fanatiques devant les gens bandeko je suis un homme de Dieu mais maman kapach azoko makaka kitoko makasi donc c'est une telle mission il y a 1 an passé 2 ans
na senti que nzambe azobakisaka toujours un plus parce que mutu soko azobakisama tomona yango mbala moko te tomona yango après le temps donc ntango nakotaki na chaîne no natali lelo le natali yo yekaka to kanganga photo quoi donc vraiment nzambe aopambola yo et puis bémission kitoko selanga vidéo tia na TikTok tia na nini inviter les gens que et puis na ba page na bana na nzambe. Voilà, bino pe bolandi ngai bo la biso ba vidéo botie na ba page na bino botinde pe biso to partager pe nzamba opambola bino et puis na pesi ndeko lava nzuzi mon frère que j'aime beaucoup, que Dieu te bénisse ainsi que ta femme, que Dieu vous bénisse Simbi. Vraiment. Merci en tout cas frère Clovis Makola, bande mona izali na kati ya YouTube au Beti au Sombi et puis nzambe à kozanga te kozwa lokumu. Merci na ba obalandi biso tokutani prochainement na numéro ya sika. Bye. Capage TV. Capage TV.